Nzambe nazwa ki révélation. Zamba yebisi ngai ke mbongo na biso basi ba memango na monde ténèbres. Yango mbongo na biso ya mboka Congo ezalaka na valeur te. Bateka yango depuis ba mbongo oyo ya mabende bunga. Bateka yango. Temps de la parole. Pendant que nazolo bana kombo na Yesu, nazomona mama moko bisika zali azana kati na pasi moko ya makasi na kati ya motema. Yes. Me nazomona bana bazo baluka na kati ya ndako na yo, mamoko bota na kombo na Yesu. Mama likambo eza ya yo muto zangi bana okobota. Nazomona mama moko pe bana bazo tungisa ye, éducation bazo tosa ete bana na ye moko bakomi lokola ya mutu mususu. Ndeko nalingi na yebisa yo bana baza bénédiction ko ute pa na Nzambe bako yoka yo na libondeli oyo na kombo na Yesu. Mama moko nyonso oya sala ba conteneur azwa eloko moko te, échec na échec ya avansaka te. Mais nazomona Nzambe ko yebisanga cette fois-ci ozolongwa la kati ya ba limitation, ozolongwa la kati ya limitation nyonso bacheli yo liboso balobi yo moyen o avancer zate, yo moyen o ya kosala makambo minene ezate. Mais cette fois-ci ko salango et cette fois-ci ko avancer na kombo na Yesu. Nzamba zalaka na sima maloba basali na yo ona zolo bezala oui amen na kati ya bomo na yo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Temps de la parole.